Na pas sa maman on ndeni. Ande kwa vi a belle sœur na nga oya. Maman obité awa. A part papa vi na ndako yo. Si okubuta muto vanda te. Parce que zemi zaka bitumba. Et surtout yo outi déjà au bota kate boye ndengo zui zemi ndenga na zalia na vandeli nde zemi wana. Mbala moko nga déjà na benga ki Evi na musala na FC Evi Yolanda obi oye pa na pour 4 jours. Evi FC na y a pas de problème azaka gentil. Wana côté on a ce bourbier Evi azamona mabaza ndoki là je vous autorise. Oh Evi lo baranga aza gentil Evi a présenté nga camarade na ye. Ngape maman n'a pas télémi là. Maman n'a pas télémi vu que nous avons discuté na maman biso mais na yoki la keti na suka na bengi Yolanda. Nese ma belle maman biso zaki pa na nga na ibisa ki la a uti okende bane. Aki Pascal Lobi e konini e simba te a nini abanda a vous allez pas na nga vi ki faut ba lettre na ana m'amener bili. Donc non ti ndo numéro maman na nga au bien enregistré numéro non pour bon ça là ba prière elle singa d'accord na tinele numéro maman ka wana na miss na même pas 5 minutes a bengi mama na miss na mama Karine ngali balalanga mama ezosi mama obi mama to ko bondela kita motema ko boma libala ki mama njoke ba conseil ngapena ba ko limba zemi ya sika na matina na mbitu. Et l'eau que ça la Yolanda n'y attendant qu'on a été grâce à maman nanga. Deuxièmement, Yolanda ne vit sur soigner na bolingo na bango nga innocente au nazalaki. Yolanda benga nga Karine mobile nanga nyokolanga mobile nanga yokela kevi nazo benga Evi me répond pas au téléphone. Karine, est-ce que tu peux m'aider au côté de Evi na conférence je vais lui parler. Karine na mali ya hiver wana na décembre to au côté janvier. Nga suis na okibongo na kati Yolanda na bengi vi na musala. Ça va bien. Ah, comment Yolanda obengo yambati? Moninga za bien tetela ma mobile non sali yambai. Wono monye viaz oui même elle me prend la tête mama bala na ewana nzoka ba osone le bolingo na bango. Ngana komo kitivi mutema no ya. Taleta moninga na ngo. Ndeti ucho solani auto zobana na classe olo balbana nzila au mona ki a dépassé. Nazo côté na conférence sola na bien au katapete OK chérie. Non côté ça Yolanda. Maman Yolanda Evi, tu sais quoi? DVD abandi ko baba français na mo la imba moko ngapi na bi Evi tout à l'heure na ko mele vi message na lali na na tiki bon na conférence. Nga na tika bon baba njo samba bolingo. Et kokoma anniversaire nange komakate ekomi. O ezara ndote na otanga bakombo. Anniversaire nange komakate ekomi mutakala ndeke bayaka na baya Ange na ba Christelle. Si bozo se rappeler na 2021 na novembre. Bayaka anniversaire nanga. Baye epa nanga po balala. Na koya kolala nzoka mutakala ndeke kuna yepa nyo kolaka Yolanda wina DVD. Evia mona mutakala ndeke. Na esa binoki Evia tonga mutakala ndeke. Evia mona mutakala ndeke. Na mona dia Evia komi mal à l'aise. Evia to continue na chambre. Ah, moi sur na TikTok. Asa il a filtré ni. Mais si ça verboué. Ah mon Dieu, le roi la SS a bien été. Oh, moi sur ngala ko muguna lui oh. Asali oni. Le roi pe era na bolingo makasi ngana mobali to vendre mutakala ndeke to si c'est le poso. Po ezako kisongi ya couple. Nzoka nde Evia zoka moi que comment mobali ya Yolanda ndako anyokola ka Yolanda po aya ko nyokola na fille mo amonique fille ngo misisa vers alors quoi mon SS amonique en fait et lequel a Evia zaki traumatisé. Atonga benita evite ulala te atonga awo imaginer te ngape na ebina ngate ke yazo tonga na ndenga zuwa parce que awo tala ke ngana bima ngape na Yolanda tala mo amoso mtukutu anyuko la Yolanda mo amoso mo 15 kilos. Bref, anniversaire nangeleki mbala liboso ko tumtakala ndeka moni ba eviti to fanda na bona ndako
Evi atikala obima libanda te batikala omona éviter même Evi enga kota toilette na kanga porte chambre ou baya ange bazalaki na ba mutakala ndeke po Evi aleka ba mona Evi ka jour to ki anniversaire ti balali pa nga ba mona éviter même na journée même na tongo ba mona Evi asa sapé boyebi yepe so lobia sapé o erazaki na mabona bo mwenda ndonginga na absence na vous voyez des résultats. Bref, Belita moni kutu mama papa Evi ozalande boye abandi kokumisa nga kutu na oseka parce que Evi okoka pe akosolana te parce que Evi aki dia traumatisé komona amonaki parce que Evi amona Benita amonaki éviter mwinda couleur eki yo buma ngala ba Benita to na salon Evi abuma ba mwinda na ba chambre po aleka ki toilette na mona ki Benita première fois moni na vraie vie et traumatisé déjà Evi Benita kuta komo kumisa Evi papa Evi batika yo papa Evi mobali kito Evi oseka na mona ki mutaza l'aise tinga pina Evi yaki mona bato ali traumatisé nazo zo akaje ndebo moni na ndoti quand même Evi moko nga no zaka na bayabe pour na yebi que ce nazana Evi bayabe ba poussa na Evi azo za l'aise bo mona même na ascenseur nazala na ascenseur na bayabe wana na tiki déjà Evi ami kiteli amati déjà na voiture nga no yaka na bayabe parce que na tel que senga na za collé na Evi bayabe ba paya na ba zape collé na nga automatiquement no chamo mbale bato à l'aise alors pour mbale bato à l'aise ba Benita ba baza banani ba paya na nga nga komi collé na bango anniversaire et les karaté et les kibana bat bazonga te bazongi par hasard quand ndenge ma fille s'andoya chaque week-end oh alamki dimanche na tongo poisonga parce que andoya vendredi soir alwa dimanche matin wana no bazong seli mukanda te ensemble démarche mukanda ezonga il faut nous on tongo po azo batalis na e oh et comme dimanche na tongo Evi avec sukola po na mbala liboso nazana ido contrôler téléphone ya Evi oh non na salate banda to yebanaka nazemi na ngadi yana libu nazui na mona non à partir déjà ba 5 heures to ana ina mbetu yezo chache na téléphone na surtout ki na moni yo chache na calculate to laliti komi ba 8 heures akeko sukola ngamo na mutu etikalinga ke oh na 5 heures o chache na nani na yebi ke arana moi cité akabona na mama moi ya Suisse na ndenge penga na epe to zaka na biso mais ko chache déjà na 5 heures na mona ke ngo non salamate na landela et à que sukola le quoi na ebe mot de passe na zu portable ne ko kota na koti WhatsApp numéro liboso sola no ya Yolande ngape na yebaki na nga déjà Yolande Moina kantila Yolande mabe zate mais par curiosité ndenge ka balobaka confiance et la kisité que ça même na confiance à motu ne olandela tete confiance et kiozal na zape na assurance mais balandela kaka parce que na ebe Yolande na solana Yolande benganga na benga Yolande o Yolande no lili nga ndenge mutakala ndeke onyo kola libalane mais jamais na zone c'est la mutakala ndeke neba info na ebisi ah moi ça dividi andaku azakutu camarade ya Evi yebe mutakala ndeke zone c'est nga bina yebi parce que c'est na ke Suisse et pas ya dividi asa betela nga que mobali ya Karine mokonzi wana basolola na mère na palais ngano bi ah na solola na déjà à travers Evi na boya pe ko bisa mutakala ndeke na solola na Yolande ki to benga na kapia to kumanaka parce que mutakala ndeke serana zapiringa et Yolande nga no zo belle sœur non ta la entre belle sœur et copine non gérer moni na kati na bomi bali po na nga ndaki ko perdre mon tout parce que Nathalie pas sa copine nga oyo a belle sœur et ko sala que na idée na nga Nathalie que oh numéro ezali kolo c'est que ça numéro ando solo nango na bina kota quand même na conversation na iba na 5 heures du matin il vient ando komana ko chache nini na Yolande na koti na ba conversation ya Evi na Yolande nazala surpris okuta mwasi na mobali et non ba mwasi na mobali
Dans une conversation na banjo mitinde la na calculer te ba conversation est belé les temps na mitinde la nyonso et vient obima de na douche dans une portable et vina yanga na bimi na chambre na biso bato ba yebi na ninov na appartement na kana ndako 2 chambres na bimi na kyo kota na chambre wana mususu na ba téléphone nanga na yaye na mikangeli OK na chambre na mususu mama na mtandola la pour na zemi mama na tikale wana ezasko dimanche na tongo mama ko tu passer bongami azo melati akene église nga na koti na chambre mama na mikangeli na koti na ba conversation na banzo tanga na kuta même ndenge Yolanda olela Evi nga na ye pa na ona na se yo zana maman moi no liko na ndako Evi m'a négligé j'ai laissé mon mari à la maison na lambeli yo na ebi ke muto lambelo azate na elio makaibu biloko lia na coffre ozo yambanga te pozaki na maman moi na yo maman moi na wangana nte wa Suisse wana nga na ona botite o imilie nga boye na boye na ba voice et c'est non zonga nazo libéré dans 5 minutes yo zalaka wana na parking ozo mona zo kita dans 5 minutes nazo libéré ye na koti ba conversation Yolande so ki ba olala na evipo ba balale bien il faut mela muscador so ya ngomte langu isake et va zo betele jeter na bande ko reconnaître yote na mamutu wande ko sala ya lobi yo mo yebinga de na muscador evindenge kenda ke yana ba bêtise musu na okyo lubate poto an écran na kuta tina makamba ko longola ba zemi na kati na ba adresse ya hôtel mam no lobaka motobi na kosi lobi na ye avec tous les preuves Yolanda ebi mam no loba Yolanda ebi mambo no loba je précise na 2021 na décembre nakuta evi oloba na Yolande au gangi les places mususu Yolande yo olala na Rome Yolande evi na lala na Rome te yo za mutlanga swe na olala na Rome na okoso po anini evi est-ce que ebi ke kutu evi obi olala na Rome parce que lobi olongwe pananga wana eza ba voice o de ba solo la lobi olongwe et non loba po eza na kati mambo na oloba bongo na question na che bongo na ke na créer te alobi na ye lobi olongwa ke pananga oyebi senga soko mina ndako osala nga sine osali nga sine te à ma grande surprise ba monyo na Rome Yolanda zongi selie evi yo zobosa na kenga na mbali na ndako tala ke na longwa ke pana yo na makambo to sala ki na se rensaki te est-ce que yebi que si na komi ndako na boaki téléphone na ke na se rense lo kwa mutu na ngazaki na ndako na matimba mona mbitu ndeti na réponda ki yote ba baolo baba mona enga na Rome papa bakosi yo nyonso wana na mona na ba voice msusu nga na ebike mobali na nga kendra musala tout le jour un bon mercredi na kuta voice il y a un bon mercredi na moi et vient si Yolande chérie aujourd'hui je ne travaille pas je suis à la maison je suis en train de préparer est-ce que tu peux passer tout ça tout l'exasoiré na biso en amoureux quand même chérie en amoureux Yolande doit répondre les lots moyens zate talaka kande na longola système wane compliqué ngai talaka kangana ndaku talaka en tout cas nazwa mobondo non yo kabanyoso wana no mitinde la et via koti na chambre koti ngata koti téléphone te a panika mama Karina zapi ba talinga na couloir ke na bimili banda mama bité Karina komi na porte libanda te alan on na chambre zati ba meki deuxième chambre yo kanga mama na nga na evi baba njo bondelanga Karine fungola no abi no fungola te nazo mitindela na kota kutata na ba conversation ya mibale ya misatu te na uzaka kana kwa Yolande po ezaka pe mobondo po eza relation banda 2018 wana no ba no skoma 2021 et comme na porte na pe na bofungola mama na ngai ko bisanga Karine ngai fona ki église fungola nga nazwa bible naza na retard na fungoli po mama zwa bible po na ebike mama okende na osila na evi na fungoli mama biso moni na kanda na zaki na ngo na mama biso kende su église te na ebise vite oke na chambre na biso to koti na ina kanga porte mama bloqué porte na biso ya chambre mama telemeli biso na tuni mama evi Yolanda kanani pana yo evi afukami abandi olela pona kolela okoke vite ezaka mbali boso banda tolingana ene evi alela na omuna mwa mbali obimisa na maya miso na miyoyo na mbala moko evi abondelanga Karine limbisa na ebisi omoni nyonso na zwi
Nanzoto Yolande Nazui Nazo publié. Singa Karine. Pardon. Pardon. Aza mwasi ya libala. So sali yango. Ochanga na merde. Na sola na mobali ne. Na déjà na ba problème mosusu na na ko sala ngote. Na grimace ka yakanda na obi nazo omoni lelo. Na banana ko panza biloko andako na ngamuko basanya mbele na ozo na armoire we bou. Mama sauté bo evia sauté liko akiti. Ona pia bonka somo na banjozo basaka evina mwaka ona viranda na sene bise yo bima. Mama biso bingani nanga nazwa evina mama biso na pusi bango libanda po era nasko hormone pe sala na kangi porta ndako appel à liboso nazwi Henriette Kajinga abi Karine via ochobinga nga limbisa donc yo mère de garçons zo mata life au sa lokola Yolande alingaki éviter evi mutabanda Hollande ma chérie mobali oyo Hollanda yo omona kena mwasi basafishaka yo continue lala naye comment bokyo zaba mito oyo Yolanda foot oyo evia fouti Yolanda lali ya ba Yolande eza oyo Yolanda ndo sala bat parce que Yolande parlait avec moi Yolande elle savait que ngana mwasi ya Evi Yolanda ndo bima semi ki pana en même temps aki na relation na Evi dans les foot na ye esenga ki Evi lala ya na ye binemi ona bakangami ya libela eza salaire pe ya Yolande parce que nyonso to sala na mo pe naïveté na qui est trop gentil et puis na ka vrai donc ko kanisela batuté wana komi ko za mito donc ko boulele batuté que moi sinon mon bal baza ba camarade était tenga pe na ba camarade balit na kana migi adjo na ngate masana nga donc ça veut dire que na ko za pe na mobali ape na master na moi si na ko lo bateke moi si c'est que balala na non na mito niveau wana te. Donc, dans la sincère, la relation à Yolande étant que camarade en bal nanga, ba respect, alla musanga na babutu, so ba sali ya minene, so ka bengani mobile nena ndako, ngande mutu. Léonce. Il faut on ngana sisi avant na kanga bolingo na bango. Et via longwe awa. Aoko ma Suisse minuit. Naso benga evina mini pour elle se commis bien o tena na Lausanne na Lausanne deni on na Lausanne il faki Yolanda ya ozwanga Yolanda se sa mobile na bimi na voiture mobile moi trompa kaya nyoko laki il vient déplacer maloba na isi evi o so muto bimi na voiture ya mobile ni okosika makasi te non mais na isa déjà que na comme à minuit qu'est-ce qu'on a ma ligne yo moi il faut que je dors demain je me réveille à 4h là il est déjà minuit na Lausanne si na koma ke pa na ngai ko zonga ba 1h donc azo péter câble na balabala non mon sisi no moni comment camarade na yo ana mobile ne ayebi soki mutuka mobile na ngabimi na yo silika makasi na mona suspect mais moyen na koma et te pona ko ka ko imaginer te mais na mona quand même suspect ko siliko mona ke muto siliko on dirait à ma grande surprise na ye ko zo ba message na nyos na téléphone na Ivi range Yolanda zwaka ya pembe bana Suisse ba ebina 2021 RBM Sika yaka na kombwa Evi Ranjouana azwa ngona ba fiche de paye ya Evi parce que Yolande abandé ko sala te ba série wana moyen zo voiture à crédit exacté azwa na kombo ya Evi na mukanda Evi na ba fiche de paye ya Evi et puis Yolande ko kyo futa Ranjouana te ba zongisa Tina ndenge Evi abampiaka parce que Evi ana nyo warage wana futa ati lelo yango na yako finga Evi parce que na yebi ba bêtise ke bana na yemu ko kopia même 200 par mois te mafuta ka nyongo orange mo bozwela ka makango yango na finga ke benza irresponsable donc moi c'est na vandi na kiti na loba mamnanga oboyebi te boyela nga te ke un peu de respect na tata mwana bibemba bato balobaka bongo ozala chinoise ou pas un peu de respect na tata mwana aza inconscient ozweli makango voiture a nyongo mutu aza na mobile ne na ndako mais bana oyo bota bino so boka voice ya mama mwana liboso olela po voice wana bima po ando senga mbongo mwana moni za ba 300 euros masanga 300 euros yo pia mwana liboso ya vie wazaka na Suisse mais azwa voiture a nyongo
o bakoka ofuta te mbila mundela katela bango ba amount loko ezaki na kombone ye muta futaka parce que na compte sa bolingo ya ye na la fille. Alors muto no mona lokwa nyama bongo respect ni na opese na considération. Est-ce que wana pe boye bien o boye bité. Maintenant, j'avais tous les preuves dans ma conversation à Bango. N'engé via kangeli photo mukanda, n'engé via tinda 3 fiches de paye, n'engé via zo, n'engé bazo discuter que basengi à compte ya autant nazo pesa au compte comme ça à chaque moment on va verser le boye pour yo foutre rapon arrange. Il vient de dire mais et ça là qui nazo informé bino range wana nyongo isilate herba kokyo futate. Ma voiture a nyongo ba récupérer voiture ba bambela et vie amende pour ranger qui na komboni mais Suisse mon baba qui range wana ezaka ya Yolande. Mais wane pa nga ivia yaka na mbongo te mbongo ba futa nga na olandela mukanda nga ba avocat ba olia nga mbongo na osala forme na bengi saleki na nga krisa ya moto ba mbongo na ozwa maman reta na osala boy na osala ngapi na comprendre mobali na otaki to ana poto na okola ti charge na nga nyonso te et surtout que tokuta na ba moment où ya olandela mukanda ne il faut futa ba avocat il faut futa appartement en même temps amilier ça ana famille na kini nga na ndenga bolingo na obité na la ti sous charge na nga te. Nazaki yumate ezaki tene mokosa ko karina kabila mibali o evi et puis bino muka boloba o evi bande ko kosa biso ki ba chinois ba pesa ki mbongo d'accord siko ba chinois bando pesa mbongo mais soki ya lingenga pona mbongo ba chinois et yo mère de garçon olobi ke evi anolinga Yolande na bolingwa solo pourquoi zoki mbongo ba chinois ta bala Yolande na bolingwa solo il a préféré na mbongo ba chinois mais ma famille n'est pas balanga. Nambongo ba chinois préféra chana zemilikolo. Ma chérie. On a fait surtout ça l'analyse. Déjà si vous vous rappelez que Karine ko yambe vite pour un fingo. Vous rappelez bon parce que vous avez juste ba bête bois ba zoba. Un fingo n'est pas bino pour la labino. Pour et pas nanga un fingo nga salité chaque week-end ando se retrouver dans ndak nanga. Ibandolo le venu loté ngape na ndo bombe yo batamati chaque week-end ando ya na snapaki na chena page bubando tourner tendeli que moi c'est salité moi c'est yo lingité tout le monde a qui longine na Suisse mais chaque week-end OK na musala de lundi à vendredi so ka longwe na ndako vendredi na 4h abima na saka mukongo che bilamba a obima musala mbala ma bazana train a comme pas na vendredi boutou fatigué samedi je ne mon bato obima te to mi kanga mi na chambre. Dimanche ngazo bima na bengi taxi zui et 15 talis na zongi nyoso azaki na na ndos na pay siko koma erazo sabino ke na linga kete akabela nga mbongo ye mbongo ba chinois neli bondo ko kuluba nete mais oh ye to mona kete yo Orlando na Suisse ye muto linga te mais chaque week-end on se retrouve à kuna ifaki boy bamba mo kaza jigolo. Parlant de bonge boy bakia mobali mabe, parlant bino boy bete ka mobali mabe, bo continuer ki na ye. Yolande eko kabona na evi evia balinga. Le 10 décembre 2022, ne Yolande eko boya evi parce qu'à mon akango humiliation. N'est-ce pas, mère des garçons? Singa na ki na evi tina na zemi Yolande la na evi, j'ai tous les preuves. Nazemi nanga combien de photos soignées na ivi nazemi nanga combien de bitumba to bundi kande na kina zemi ti set mo na bundi saka evi tuna ya envie non senga batu conseil na boye batu spécial na te Karine zela na nokita peut-être bakanda makasi za hormone ngano ba de hormone te non boya ko bimsaka secret pour nota no samu sa papa mwana non gérer. Yolande eko kabona na evi le 10 décembre 2022 era moni evi na chipoi ano yo komodo kwa ndoto abande ko mona mambo evi andolo banena linga kete me lokwaza ki zoba mobali olo bana linga Karine te me alongwa Suisse eko ta Karine chaque week-end zeni zokola balia na rambanga na ba vidéo tout le temps maloba no na linga kete me yo po panzila ke makolo. Comme le 10 décembre 2022, Yolande a décidé qu'il y a une vie ici, nana ba message. Abise evi Karine à moi c'est niveau na ngati. Maman,
naza pe niveau no te ponga pe ba pesela ngambongo yo balala yo fele ka niveau penza nde naza na ngote olekinga soi disant na moneni c'est pour les kanga na bassin c'est pour les kanga na pembe to na mwindwe c'est pour les kinga na kingo mwambe c'est pour les kinga na mukuse na nyonso oyo yebo les kinga ezala mbongo ezala mukanda naza pe niveau no te oui parce que nga famille evandela ngaka omweka nda lalo ndenga ndolala nga benga sko famille evanda ndenga ndoke musana moya bimisa mbongo ne nzamba lola likulu kana mutu amwana nga na libala yanga na evi na tikalo bakisila evi ata 1 euro te na o nga na yebi oto sala feti to sangisa mbongo mbongo evi abalelanga ka nzamba lola likulu na mutu amwana moko na Henrietta ata 1 euro ya libende na bakisela evite na biloko oyo evi amema ya opesa na famille na nga veste liputa biloko nyonso basengai ata 1 euro na nge ekota te nga mbongo na nge ekokota na libala toyokani sale combien tokaboli dépense à sale kolie kosala combien tokaboli dépense olia kolata yo milatelanga mpe na milatisa me na kobalanga na cheka nzambe temwe batanga akombwa nzambe pamba te ka nzambo mama nanga lakisanga oyo onoranga nazalaki sita bienga mwana moko soye na kosi na che mwana nga je nzamba zwa molimo Henrietta ka moko na na ye soye nga na bakisela evi 1 euro na libala po yo balanga nzamba zwa Henrietta ata 1 euro na pesa te tina yoka ko obala mobali na se kaka na yebi ke bokoka nde ko supporter te bokamwa fima boya sans papier fima boya kaka ya mal répété mais mobali etika bino nyonso na mikanda na ayo bala e loka moko digérer monter yombo ko mo ko so bala mobali te na bala nga yete na bala yete. Pour votre information, mon liboso na solana evina munoko na ebisanga na obala o nzamba lola likolo to solo ni mukwa liboso ayeba te so na kana kope ayeba vina ngate na mina ebisanga yo no balo jour abala ngatu ana salle na solo na bato ebisinga na ebisanga ni petite na okamwa nini na oyeba sote na ebisanga ni no balo to zapi na katia salle na seki d'accord mambo msubo tika okosela kisi likambo basali lote basali moninga kokosa te ko akangie na kisi kokosa te oyeba bala epo apia mbongo yaya sela na pia ka mbongo mebino pe bat bolala na evi je ko bosimba mbongo mais bo pese pe mbongo mais ma famille bala bino c'est plus facile abali Karine po Karine apesa ke mbongo ba chinois nga ko to ya mbongo osenga nga evi abalanga na bolingo po evi akutanga na mukanda te ya Solange ya relation mukanda nga evi akutanga ni mukanda akutanga teke na kosi yo nga na mona mvondo na poto chaque mois na salaire te akutanga na kosenga na nga na cagnotte na nga na YouTube akutanga ayebi que j'ai vu que na salaire na nga YouTube efute la nga partenaire lesa nga na lakise o naza na kosa ene loko te na ile grimace te ke ondo kutinga boy nazaka na mukanda te na c'est vérité na nga sans papier alinganga na état wana ya ki sans papier ngana nde ko vivre na vie na zoazemi te evi avandisa nga Karine ko cha société to bota na biso ngana isi nga no cha na société c'est juste que non s'inquiéter de bima sans préservatif ça fait quelques mois non zoazemi te zo lekelanga evi ebisanga te to bota jour na benga evi na ebiseki na sai test na zemi ebisinga qu'est-ce que je t'avais dit chérie to bota ake na musala na munoko na ebisinga nzamba sunga za mwasi na pese ndo ya mama nanga na kanga liloba wana yana kyota la sexe 3 mois après mais ebisinga mwana mwasi Nathalie mama bevi comme on Henriette na banjo luka Henriette ya kombwa mikolo anopia mwana nde to pesa Henrietta to sala conclusion na meilleure amie Henrietta wana yevia se abosani kalwa opia mwana kombone bon hôpital ngam na ndoki ngam na pesa identité mwana na hôpital parce que ya ndoza na Suisse ngam na kenda ba rendez-vous avant de ana bota batuna bien avant kombwa mwana ngam na pesa prénom Henrietta princesse. D'accord. Donc ce sont moi sur Evia bala pe na bolingo ya sans intérêt. Ma chère, on n'est pas à deux.
même après nga peut-être nde tozalaka te okokutana parce que ana droit sa vie, ana droit refaire vie, ana droit bala, ana droit sa mambo nyonso. Mais jusque là nde toana 2025 fille moko abimisela nga photo ya Evi na mona ba maman to so aza congolaise na kini na mona ba maman Henriette batelema parce que nga babala nga kana poto te na famille qui chasse telema et konorenga. Donc un kozo beta masolo na nga bo sangsana na Evi, je suis pas votre copine. Ka niveau na boloba to a niveau monté na zapenza bongo. Na poto na vandi sa famille na poto na vandi sa famille ba Evi na kini. Nga mwana na bota na Evi amona makangu te légitime. Bref, on est même Evi otamona balabala babela ki papa non Rieta. D'accord, mais avant Rieta, Evi a botati. Comme peut apprendre Rieta à kubotaka. Donc super sa bota na yebite. Mais ata boti bana sang mwana oyo akola iko kwa Rieta na via zati parce que aza mwana légitime. A mwana o babala ki mama na ye. A mwana o ayaki na bolingo. Aza mwana o azaki désiré nga papa na maman, nga na papa na ye to vanda totala na ni longi bwete chéri photo bota. Il faut to bota. Oui. Aza mwana azaki na libumu nga na papa na to simba na maboko to fukami. To priele mwana na akokisa un mwana libumu te na ba semaine. Ya mwana tabat balakeli mwana tabat baluba bazu photo mwana na sekaka parce que mwana na zaka mai na libumu biso mo ba parents na les deux parents to bando fukamele grâce wana nga Karine na zwa ngote mama na nga zwa zemi na nga aka mopagano. Je crois que papa Henrietta pas zwa grâce wana te mais Henrietta zwa grâce wana. Je ne pense pas même yaya Henrietta zwa grâce wana. Peut-être balé que Henrietta bozwa grâce wana ki bachi moi sizemi yena papa bo sambela mais nga izaki naturel. Nga izaki juste bolingo sauf le côté intérêt à l'aide. Pour nga na yaki na kuta Evi na poto akadea na poto aibi ba fi o batangi na poto o bana mikanda mais nga na ki blédard mal répété sans papier. Quand j'ai dit mal répété o bon mona ki alinga na bolingo solo anzima ba fingi na réseaux sociaux. Amata miniature na vie ponanga. Oti papi mbo makuta lalaka ex na e amata miniature te me ponanga ndima miniature pa kenda na suka. Na boti 5 mois après ayo balanga. D'accord? Donc boti ko bima ba innocent po mto sambisa bino azate. Inga so na lana la mukina yo finga evito na yo loba mambo Evi muto ana droite ozo expliquer nani otolembi so lembi obimi na live na kanga bato na makasta ya kokota boti ko loba mambo lokuta soki boyebi ke mambo to lobi ya soni soki lola na Yolande ba osala guerre soki lola na Yolande ba osala guerre ndenge Evi alali ya na leki bokotsa komo na kati te na camarade na binote Nazal légitime jusque-là. D'accord? Et puis, nous avons légitime pour le quoi, moi, nazwa. Bah, on aura symbole. Il y a aucun ebsebino. Ata les lotés. Beaucoup monara Evi nandako pour moi, naza. Même gana Evi to yu kanate to solate. Non, privé, moi, nanga papa na été pour gana to yu kanate. Wana ngate. Et c'est moi, nanga ko mona papa na ye. Ce qui fait niata pour moi aller en niata. N'a besoin de permission moutouté, n'a besoin de singa moutou conseil té. Donc n'a et l'autre côté. Donc tout le monde d'ailleurs la qui sanga Evi atika ki ona balabala les lois zongelio po okomi ozame era tika nga na balabala bino te ba bosekenga ke mobile linginga te. Siko ndeni se les lois zongi bo la kisanga ki o atika ki ona balabala ko yambete po za mobile mabete bino bo lubanga nde mwasi mabe Evi aboyanga bobenga ngetula bino te oh ndeni bobo sana noki non désé kokite Evi aboyinga na 2023 10e mois. Là, tu as 2025, na 8e mois, tu as 2 mois pour des échos, non des échos quittés. Donc, vous changer notre langage mbangoté. Eh,
Bo changer na ndenge bozoki mambango wana bokomi o Karine ko yambeta za mobali mabe atika ki na balabala te bino bwesenga evia mobali malamu bino bolbana nga yoko tumutozwi chance evia ya bali yo obebisi libala talo rata mobali wana binoti 2023 bobe na raté mobali ndeni na 2025 boba ndo yebisanga po azangi place ovanda yango aye Karine tolingako mingi koyambe te Karine atikaki na balabala na babouton lelo komi stable yango ozoluka zongo wana boloba nanga manipulation na nanga non sala na evi on alingi c'est moi qui décide au moins on alingi décision on ozwa po na ye so il faut na continuer na ye so il faut na boya ingam na yebi et puis non décidé ni ba parents nanga bon pianga ka conseil mais décision o babenga dernier mot nga et là non lo bana chinoise nyonso wazaka na numéro ya Evi bloqué ye na lobi bo bloqué ye na lobi na maman nyonso la Chine papa nyonso jeune fille jeune garçon nyonso parce que ceux qui ont bloqué ye te Yaya, na live, moi na solizate. Ouais, merci. Mutu nyonso aza na la Chine, aibi Evi ponanga. D'accord? Eh, boza non na la sonnerie, ban moi. Pourquoi vous benga binga ba relaxini? Oui, bonjour. Mutu nyonso na la Chine aibi Evi pona Karine. Ce bosolola na ye eza parce que aza papa mwana na ya Karine. Eza poma mami. Alors, na boyi bat ba matama miniature en désordre, na boyi bat ba fingama. Ozala matoyo oyoka. Ozala mutema bonima. Ozala mutema osalela. Soki yo osola na evi na WhatsApp, otika na relation na ye, osola yo batama. Papa mwana nga azaka mito, amuta lokuta. Mukolo koselo makambo ki alala yo omati miniature, muto abenga ngate. Na yebi mutu na nga. Alors, lokola déjà na yebi oezo ya sima, il est temps de protéger ma chinoise na nga. Oyo nyonso mboka katela ma plaso. Nalobi na mwasi na mobali oyebi Evi po na Karine soko yebana na Evi avanga en tout cas bosola na bino mais soki oyebi ye po na nga osolola na ye po na nga ndenge ba mama na nga msuba zaka oto osola ne papia mbongo ya mwana en tout cas bosingi na nga mbongo ya mwana te Evi aza na numéro atanya na biso aka na numéro ya Delens aka na numéro ya Tina ana numéro ya Gladys Mondialeki na nga ana numéro ya Armaleki na nga ana numéro ya batante nanga ana numéro ya mama nanga azana numéro ya Yagi na biso mokonzi azana numéro ya baya Judith en tout cas ana numéro nanga ya batu nyonso famille kota papa kota maman ana ba numéro ba ta famille nanga presque même ngaso ina na rapport au pesa na numéro ya na Paris ya Divine na numéro maman Oriente na numéro ya papa Leki Henrietta Christian na numéro tante Ben na Turquie na numéro ba maman Nto na numéro ba tonton Adrien na numéro pasteur Coutinho na en tout cas na place au pire rapport sans que na benga mutu na la Chine on a vu ka sola na Evi loba na Evi na yeko kate hémorragie on a live parce que oya ko ya sima Nana besoin y'appelle ya maman mon côté, ya papa mon côté ya la Chine, ya jeune fille to jeune garçon, nana besoin y'appelle ya motote na la Chine o akoloba. Mami tala chenga kuna ba ofinganga. No matana life ko pekisa te. Na o matana life ko pekisa te. Nazolo bapo na yebi mutu nanga. Yesu alingi azonga na bakumbwa batu. Ye po ba yo kele mawa akosela ni batu makambu facilement. Déjà bota la niveau ya moto alali ya na leki. Vous comprendre de quelle race aza. Donc pour akosela yo mama to papa to yaya leki ozota na makambu. On yo kana yo mawate. Et puis un okoselo. So na sa sentiment bolingo. Non yo kele. So be na kanda nenda pia mbongo mwana te na ko yo kape. Toza d'accord.
Luka no toko mine étape wana te. Na beleli. Moto akosa te. To sola bien na papier vi bona mna eloko sola na bien te poza mito. Bosoye bosola bien nga pe na pekisite. Mais mukolongo ya likambo mati miniature na zwanda appel a moto te. Nga kote na zande ya appel. Pona yebi ya bilongi ya bato bakombo bato etanga mana ba live. Nga mna ko mama la l'aise. Allo mami batangi kombo na nga. Allo mami yoka balobi na biso. Ba mama na nga peza yoka batangi biso kuna. Ba chino bazo manke biso ba respect. Nga mna ko mana ba live neti lelo na akili banda. Lelo na akina ba rendez-vous depuis tongo. Nazaki obligé na mata ba live ba mère fa. Koluka koyeba qu'est-ce qui se passe. O batangi ba mama la Chine. Batangi ba mama la Chine ki o evi abia lala bango. O evi acha batu bazebi. O evi nazo apprendre na mambo mususu. Na o na yebi na o na yebi te nazo apprendre na ba live. Lelo na akili banda, c'est tout le monde qui m'appelait. Ba barbarita bazo benga ba mulinga. Mi c'est tout le monde kuna na live kuna na live. Na akili banda mena bata mi na tiki rendez-vous na nga. Una mata na live a mère fa pona yo olubake. Na lingi makele lote. Alors, na conscience na yebi o ezo ya sima. O nga na yebi bino o yebi yango te. Yango na yeko senga bien avant. Mutu moko te alobake na ndeko sula na evi poto sula bien na yebaka epo na mami. Soki o continue ko sula na evi e apromte me mukolo ba fingo en tout cas ngate. Po bozaka bato liboso ko ba karino yo tozaki ko sunga abande ko zana biso bien tala lelo bazo finga biso karino ono biloko te. Ba mama boyebit. Ba yaya boyebi nde boko makati. Pona okota te. Bobi misanga ngrata pamba. Namu na bimia ngrati te na lobi mutu na moto mi blokele. Po nga no pekisa nga te. Po tozoli nga tokota tourbillon. No zate. Wa mwase libala, batela libala no na mobali no. Oza jeune fille, oyebi ki waka na copain na yo, batela réputation no na copain na yo. Na boy mutale ilanga mami nga na zana mobali, fiancé na nga kutu balo batangi komo na nga kuna, fiancé na nga kutu aboyi nga, mami na bona nga. Na pima wa life te. Mwana obanda classe kalate. Déjà ta no kingo na ngande se komi dendo. Bo raisonner ce que mwana obanda classe la mukaka tongo kataka pongi. Bimaka na samu ikende ko so mwana classe. Ça veut dire non on a dit on perdre sous 5 kilos pour na rentrer à mwana. Alors, nous allons na pema yo matana ba life te. Ya ko expliquer bolo mona bakomba ba fia bato. Bolo mona bakomba ba mama bato. Botika boy. Nous allons na tawana te. Autant nyonso yango na bandeli awa na sisili awa. Et aux solo la na evi bien kanga ceinture. Kanga ceinture. On est qui n'a pas à la Chine. N'a pas ya femme de mère des garçons. Ma chérie, pour na meilleure amie na yo camarade intime no Yolande na suki wana. Soko lingi pe plus des informations. Oye sous sali live. Lobe sous mambo mususu onga na biki eza lokuta. Bimisa camarade no victime na koya na plus des infos. Po wana no ana stopper. Na stoppé côté ni na stoppé côté ya air et via balinga na décembre. Yolanda boyevi. Bakabwana ki. Parce que pour la Yolanda des acquis humiliation. Pour na ya talaki depuis 2018. Déjà il faut boyeba. Et l'eau moko. Si et comment à niveau papi ala la Solange. Waza kanda kumoko. Na ma fils. C'est parce que ma fille a nosa kindumba. Et ma fille a comme bimana Yolande. Ndo moni côté Solange a signé ka papi. Parce que mon qui ont humiliation ou ça là no kindumba molinga bato musika comme ko linga mutunga na kanae. Pour Yolande sa camarade ya Solange wana ifo boyeba. Précision mususu. Dona libala wana ti papi mboma kota na kati ba Yolande baza ba provocatrice.
Solange akoka ko supporter te ke camarade ne ko asa femme mariée ayaka na ndako mobali na maboko mo lala na ye. Yango Solange na cadre revanche patela ki bon do quoi camarade no pas mobali ayaka. Ngape na lala na ye. Côté wana la fille, s'occuper la dame, s'occuper la maman, ozaki très intelligente au sala ngo kitoko na ndenga bata mokili. Okati na Yesu nga no limbisa mobali mena ndenga mokili. Okenda na kitoko ya lali camarade no yo pour lali moningane. Wana penza côté wana olakisa ki oza mwasi aza bongo. Mwasi ya mokili. Bongo. Bacha nzambe pembeni te me air moko boye. Ozino ki mo Kristo ukangeli ona sako kangi direct. Pour le moment na peke Yolanda aki mabe malgré amona libala moninga ne kufi mais yati kala ki ko continuer na Evi. Ti Evi azobima na mama mwana Suisse. Je vous informe que relation ya Yolande na Evi na maman moi na Suisse a yebi. To solo la raté to mon na té à vérifier na la toi Suisse. J'ai dit je pèse mes mots parce que ngana zo ablo sur na téléphone Evi na ba conversation maman moi na nae. Na okande maman moi na zo lela na kompa Yolande. Comment kokyo imilinga boye okoma kobima na Yolande to be Yolande akoma tina niveau soana na maman mwana ya ma fils wa Suisse. Basala ki bombanda la soana à vérifier. Je dis et je pèse mes mots. Mouton no bibotuna maman mwana Evi à Suisse akama na ngate to sekate to solate. Na intérêt teke na lo balika mo ya lokuta polobia ya wanga ne sopanga. Donde na lobi swe na kosi. Bato ba ebi à vous la parole. Donc ça veut dire déjà mutu oyo a monde même que Evi na vi na ena na bota kite. Azui moi ça na Suisse au bota na yo Yolande na mobile no wana pana malgré mobile no sala mutu pasi. O déranger mobile moninga ten so za ki honnête. Ce qui yo koluba ko Yolande na zo na eko suko la réputation ya Yolande na réseaux sociaux ya na elola azoko sabato ke Yolande abeti mosinzo naza na ni intérêt lola je connais pas lola moi naza na ni intérêt Yolande mais non ba isa ya solo na intérêt au côté la kutu pe éviter mais les leçons na eko fini éviter oye na yina na zo na ngai Bokomo koso Karina zo attaquer Evi pour Evi bien lingi était et bon bino bobi Evi linga Yolande makasi yoza meilleur ami à Yolande. Oye ko finga Evi mito pour quelle raison? Pour Evi linga de Yolande makasi. Yo matel Evi na ba live pour quelle raison? Pour nga bokosi makambo bobi eza zuwa. Déjà bo lo mambo eza lokuta. Pour ceux qui eza zuwa Evi ngaza na ndako. Evi na place qui était Suisse et Tchè Libanda. Ceux qui eza zuwa Evi ngaza na ndako et puis mutoto na nga ngaza te ngena se justifier juste na famille nanga na ngena zala na bato fa benge ba poser la question à part ma famille mutenga na nga zate pour balakanga to ana mwana mais pour mona ki amamba lokuta bozokosa Karine mazonga na Evi tango Evi aboye Evi ana tango boya nga ero na 2025 yemo ko luka kutu na zoya talala na canapé ana ta moto aboye nga longwe Suisse ndenya se retrouver na Belgique bo commissaire ngo bazonga na kitango bakaboni to zonga na ebino bozaki to zonga na ekan to kabwani pe kan na ko kabona moto welini Donc il faut ismusu kili bioti ndelanga ena mama moko témoigner Karine mutazongeli Evi pour Evi azu matanga ma famille Karine Bake maman na botama na famille moko ya bentelo nga famille ngeza famille civilisée to banyamate na famille nga ndenga na mutu na réseaux sociaux famille nga ya banyamate soki yo na famille na yo mobali wa yaki abali mwana leki na yo ndeko na yo akufeli asenta kite akoti na porte a honoré bino toye kokanga lupango yeba ki avant libala et yana ba démarche sala makazi yana ebiso avant libala famille evieti na lettre natinda non lettre famille na biso izui lettre
et qu'on répondre bien à lettre que oui bon il y a jour oui na air oui tu ndimi to c'est là bango so il pèse un jour ana te bazong ça appelle lettre ya koloba kete biso jour ana donc ça veut dire ils en ont ba yokana attends peut-être pour sauter habitat pour bala binoté na fiche je vous comprends mais quand même hein, permettez-moi même 2 à 3 minutes je vous explique parce que nga marié ma casse donc c'est ma famille yokani date en monana ndé o babenga kango famille baye ko se présenter kanga lopango baye ko lubake omoni mwana bino oyo toye ko lakisa bino que toye ko kanga lopango à part biso mtumso ko date na sima na biso siko yangeza kindeni baye ko kanga lopango pe baye ko luba toye ko reconnaître que mwana azali bumu akoko na biso toye ko reconnaître que ko kanga pe na lopango que à part biso mwana bino na mwasi Karine mutu mususu akota te soki ndenge aza likolo ere okita savdur ndenge aza na zemi ere obota tokoya tosisa makambo nyonso yango ndenge toyebwe tozonga mabu opamba te ifo bopesa biso biloko bino bosengaka na mboka na bino po biso tozwa ye comme ça ere akokita biso toya na biloko nyonso ere tokopesa biloko nyonso tozwi mwasi na biso tosala nini toke na ye d'accord botalaka image ya mariage coutumier nanga bien avant toke na salle bomona ere basisi osamba mama to atelema loba na tozokende na Karine Suisse bomona ere alobi bongo nga na tali grande sœur nanga ya Judith kota papa eyaki code ya Judith akali mba moko mama bazwi parole mpo na oloba te parce que ere baexplikaki nga deyeke Karine yebakende boyo opesa ombongo libala oza sous na charge de biso famille te bozwa yo ke na bandi ko expliquer te ya jiti bino fo bote maboloba na mwana bébé donc Suisse ndeni na yebi banzela te nga na tambola te bato ba yebi nga ba oye bakina ba 2020 nga na ndo tambola te ndena koma lo fia balabala era na ndo tambola te et puis na ndo bombelo ngia mwana ce qu'on est on a Suisse no banda nini te ya jidit et puis e bandolu kana bando ke l'hôpital vaccin nga mwana na boti na Belgique na bandolu nga Suisse te na mwana vaccin alors lokola mwana na omukie basala mambo nyonso nga na tikala na landa ba vaccin mwana bato miso bafinga nga na 2023 mobali abali yo otiki mobali avandaka ye moko yo ofandi na Belgique ma chérie natala entre mariage na mwana na pona mwana pona moni oleki na ke ovandela mobali po mobali ata na vandeli so bien tromper nga o tromper mobali po tromper il excité que il faut vandeli nda ozailo fidélité natala ki olena ke Suisse na ke ovandela mobali pona lo mwa Suisse na yo landa vaccin mwana za muke mwana na nga kozwa mupepe même ya nzela abeli na yebi na nga maladi ya bana te nga na bota te na belisa mwana bébé te na yebi langa jaba na bébé te na Suisse na nga na zala ka nga na ina ndako yake na musala au cas de problème na sima mais na Belgique c'est na tikala que je me disais j'ai toute une famille en Belgique na sœur na nga za docteur ok ata mwana fièvre na butu na obengi na sa nini akoyebiso tiano température zwaki si wana bobenga yango sweni baka mwana wa pembe na izaka na frigo baka mwana sala bwe azana na mambo oyebisanga so epe eza grave on mata voiture akiti epa na nga ata na butu donc natalaki mwana nga sise ba vaccin te biso nyonso toyebi so eno mona zwi ba vaccin te aozala allergique na bamaladi nyonso et à quoi bon na ke kovanda ya mobali to ana poto biso toza enregistré na Belgique ngala mwana na ke kovanda ya mobali na Suisse na mwana bébé au cas de maladie na ki hôpital na ngala bandola ksa nini papier nini na adresse nini parce que biso na Suisse to aki na adresse te bato Afrique se balobi bon on comprendre baby mambo adresse te malheureusement bino batampoto bondolo bango parce que juste pour ka bo finganga c'était juste quand na sasoni boko kateke Karine baboti si oleba tiki bongo babali boko kangote bobalola mais na yebi ketili obo supporter ngote mais c'est normal natalaki na santé à mwana nga nana ke na libala pona lakisa mokili ke ngai yo na ndako na nga na Suisse natalaki te na place na lakisa mokili ke ngai yo na ndako na nga na préféraki ndenge na mwana nga en très bonne santé je pèse mes mots et c'est
On a des hommes en très bonne santé. Parce que même des soit belli, non qui m'a dit en hôpital, bon tout n'a pas question milité pour nous laxa. Papier, bon mon adresse nanga, bon mon qui a zakaboué. Mais ceux qui n'a en hôpital à France, bon tout n'a pas dit madame vous restez où? Mon pied adresse année. Ceux qui n'a en Suisse, Tokyo hôpital, bah tout n'a au commis en hôpital au Bela, ok bah yambi moi madame votre adresse. Non l'obani. Navanda na Belgique, na yaki olanda mobile nanga botsanga vanda kawa, yango to yaki na mwana, ne mwana beli on a yé na yi. Maman toi na qui ça satin. Hein? Un peu d'intégration. Un bouffing à bossal à barrando malgré na qui monte ma babena haine, mais beaucoup de moins intégration puis na bouffing gati. Hein? Beaucoup de moins loi mboka batu puis na kati ya boufinga. Oui, bah que toi na qui chasse te que vendre na yolo au même moment non hôpital la lingua la ka bomba ya bien non. Il faut que tu aies un Congo que vendre dans la machine ou que na mwana na lemba ba ya bien non. Ah ouais, il faut mwana za l'enregistrer adresse. Il faut pas mon adresse à mwana. Oui na mwana na hôpital il faut date de naissance. Ba aussi ma carte à mwana mais ba tout non na munoko. Madame moi na abotami na nini yo moko bandeli susu le 18 juillet 2022. C'est juste pour vérifier et ça loi ya mboka. Mon adresse na yo mais besoin insister yo. Vous restez chez les Flamands na ville telle avenue telle yo moko il faut continuer na munoko. Mais tiens simbi identité no ya zo mona nyoso isa yo koma. Ma poser ba question. Isa pona à vérifier. Selon loi na bango, même au yambi moto la kiso identité za na photo ne, tout na epe na munoko. D'accord? Siko lukwa nga na ute epe ko yasi kana ebi nyoso wana. Na ngena ki mamba una Suisse te pona laksa bazozo, non? Naza mama zuba te, na cha santa mwana nganje. Déjà distance yo longwa Belgique ti Suisse, na voiture eza 10 heures du temps. Imaginez-moi la bébé si ba vaccin te. Aucun Suisse. Pour lobi on a ça live. Bon baba la nga yo na Suisse na ndako mbali nanga. Après ce mois nanga, moi grippe, moi nini, moi nzoto eningani. Na longwa sous 10 heures du temps. Pour na iya na hôpital na Belgique. Et bon ce problème na nzela na kara 10 heures wana. Na ko expliquer batoni. Non ba mama bisoni, na kendo suki sabazozo, na bazozo, na via mwana nga, na suki sabazozo, na via mwana nga en bonne santé. Il n'y a pas à raisonner. Calcul mental les anaté tout court c'est ma fille au numéro 1. Zozo finga seka, ma fille est boumate, mais c'est mon nga mwana nga en très bonne santé. Hey, c'est ça qu'il s'agit. Dans un coup, on attend que tout est. Na ndota na oiza intérêt na oiza bien pour nanga. Yaki no mwana. Na zoaki mwana na mobali. Natali kete. Mobali ata na fandi nenda kumoko trompenga. Atake na Suisse ye moko o trompenga. Mais mwana. Mwana. En trompanga te. Mwana taba l'accès maman musu bolingo na nga. Naturel. Mutoko décevoir ka nga te. Mwana. Oh ya ngamu na memi ya mutu te mwana. Ndebi na olinga mwana mutu msusu na linga mobali makasi koleka mwana ngana boti po mobali ya mwana mutu msusu. Ifona za zoba. Pona pese bolingo makasi na lenge la libala. Po libala koke okufa ndenge ekufa bongo. Ekomi libala kala. Mais mwana aya kala te. Mwana ça fait 3 ans botami 3 ans et 1 mois. Mais libala depuis babalanga. Babalanga na décembre. Donc ça dure. Et qui ça 3 ans à décembre. Mais ici comment libala kala. Oui c'est koufa. Non vous de coquille si 3 ans mais tu bien on dit libala ya kala. Mais moi non c'est les qui 3 ans. À moi na kala te. Moi na kala ka te libala kalizalaka. Donc il faut na automatiquement. Automatiquement. Là, c'est pour les gens qui m'insultent. On est pour la bateau bafingaka. Dans la soukina yolande, bakabonaki pour na libala. Na décembre. Et nga ngana evite kabwani. Selon koyoka,
femme des mère des garçons alobinini evi bakabwani na Karim evi ayekobondela Yolande bazongani siko na place wana yozo ngobimisa Yolande innocente ndeni ngobimisa ndeni Yolande mtani mwasi azuba bongo sans valeur kizingi na mona te wana mobali nona ndako me mobali moya ya makangu aoki obala mwasi bozaki na ki makangu azana yo aki abali mwasi yo zaka makangu na ye abotisi mwasi yo zaka makangu na ye plus pire encore akomisa mwasi ana camarade no bosolola kame yo lala anona mobali wana plus pire encore afinga mwasi ana Yolande Karine aza salite momona baolia na mbanga me ero ya Suisse lali ne yo Karine alinga keta balinga na mbongo yo okokoloba nete ke yo linganga na bolingwa solo bala kasinga siko muto bongo yo zoni ngobimise innocent ozoya ko lavele biso ye na internet ozoya ko bimisela biso yo nze Yolande mwasi mwa malonga ongo komiso nze mutu mwa za normal nzoka mutu mwa boye anormal ma chérie parce que net ngaka nde na problématique boye ya niveau na kutute ya niveau na kutute ya niveau na te nga deja tina zana efiti to kabwani awanga na aka basi mena finga mwasi para ngate awanga na kaka awanga na kane kaka wa mutu bo eto bimana bisote boy meke afinga te parce que de ngamoko na koko tolérer ta finga mwasi jour afinga mama mwana pana nga ye moko ebi réaction na nga pour preuve mama mwana na ndo sa ba émission au s'attaquer na nga pour mon agena qui plus sage na tika leur répondre yete parce que na mutu na je me disais ya vanda na evi ayo fingi na internet donc yo condamné te pour nga na yeba ki éviter na préféré ko vanda calme parce que je étais sage mais elle maman mona na ndo le kande ko clashinga ando bwa kilanga ba jeton poto swana na ki na la Chine ke ba ko ya mobondo mais na ese la Chine babota bozonga sima botika sala ba émission botika loba parce que na ki sage no tele matena sona na muninga mwasi pona mobali non parce que ya vanda na mobali avanga ti azui courage aza journaliste te manzimia sambwa asala ba émission amona kinini so na ki zoba lokwa Yolande na sabolingo na ko vandela pe mama nengena ko vandela Christelle bato ba yebi ba kena YouTube bata na 2021 Christelle amata ba la evangelica bazo finga ngai na angelica amate pa ba no ko fax live ni nyamata kati mais nazaki na zemi na tala na ma on seka preuve na voice kute bima na ye evina Christelle ba o décollelinga ba o mankenga respect mais na zemi na mata na live ya alors nabi pour la qui sage jamais na mataki ke engal la tsanga nini so ya bota na evinga bena na zemi evi akomona e ambanda na ngati na yebi ke makambo yo la internet makambo yo fingela mobali na yebi te so ya solo so ya lokuta donc na io ana katite ata na zakari mokonzi na batebele la Chine ba kote na ba osasaye na osasafia batu na loyenge te na garda ki bande parce que na c'est la sagesse c'est ça qu'on appelle la sagesse na beaucoup condamner Christelle na boya pe ko pese raison pour na yebi na ngate erba vivre na zalate makamazolo baso ezala so ezala lokuta e na yebite o ngana loba ke expérience o ngana likani na o ngana vivre eza o ngana vivre nde o na ekoloba na mama mbuteke asala ki mwasi mo na yebite mais Yolande aki zoba Yolande azalaki bula ndumba parce que Yolande ndo swana etant que mwasi evi to binga na ba ma belle ça veut dire belle sœur mais entre temps Yolande atola na evi ngana na vidéo ya evi na Yolande bolia na mbanga na sa immeuble ya evi ya kala bazo bima na appartement ti Yolande parka ki voiture na depuis 2021 Yolande ebi avant na nous bloqué na gangeli na tinde la kai pona pièce somme Yolande nga piqué Chris apenganga quand nengo zo baza fragile effectivement parce que modèle a street aïe ça va Karine a mis soubeli dis-moi je te donne combien na peso combien dis-moi Karine pardon et puis maté mais vu que na pe mwasi Nathalie qui ndumba mobali malgré ça qui ndé mobali na nga serango
Mais la télé n'a que ça, moi, ça m'a moi, c'est dans une takala, n'a publié à Sambwa. Non, non, ça m'a dit. Na finga kaya na privé. Na salaka onoko salaye. Na mena ke pia na nyonga ke na privé. Na réseaux sociaux m'était bien motin. M'était bien moté. Na tikala ko partager ngo jamais. Jamais la partager. Jamais. Bato ba chat mbi o bazaki ba pire na ba riet na chela ba voice ba yoki. Na tinela ba ya 1 minute otali elimwe. Na tikela na ata mutu monte. Donc pour nous luba. Mais na tawana nyonso. Ti ba sala ba buzo ba wana. Yolanda benga nga mabel. Yolanda pia nga conseil. Karine Kolanda te évite beaucoup. Karine Tobalo. Anniversaire nanga il y a 2022. Il vient proposer nga to fêter en Suisse. Na toni na Suisse ndeni pour nga il faut na zana ba mujakina. Parce que c'est anniversaire nanga liboso na komi maman. Na habité il faut bien na limousine penza elle singa lui. Nyas wana kobanga te Yolande kuta c'est en salle surprise ya ba limousine wana. To côté ici Yolande na conférence. To sur la biso 3 nga Evi Yolande. Yolande zip sama carrière. Ah na Suisse to na nini. To na restaurant moko ya lokwa moi bar ya Lix. Ezaka penza otiki mokili c'est lokolo obi makota mokili kota bangomba. Karine restaurant eza Lix skoto ke kuna ngai yo Evi pa mema quelques camarades na ye Evi abisenga yo poza na ba mama no anga biwi na mami so la vanda na Suisse na mama Maria na koki o mema pe mo Jackie na ba mbongo no mi fouter la billet to ke to sur hotel abina occupé bino Karine yaka to fêter ensemble to souffler gâteau buena boy. Nga mosko eloko ezong sanga simanatali nga na camarade ya Benita ko s'afficher na Yolande o azambanda na ye ona minute wana pe mutakala ndekaki na bolingo makasi ya DVD. Je me suis dit ebinsanga traître na télémili mobile na bité non ça anniversaire awa na ba mujakina na ba nani et surtout que Tomba qui se go se rappeler série en haut et Tomba bande moi ça papa ça na bana papa ça ba uta ko beta mutakala ndeke et Tomba ba série ba beti umele ete papa ça atika ebiso parce qu'on entend na moment wana papa ça uti okende mutakala ndeke za camarade nanga ngana kisko restaurant on s'afficher na mbanda vous comprenez na tala que étant que mutu normal na vie ce qui n'a kenda ko fêter na Suisse c'était juste parce que loyauté au bako saka ngana lobela ngo te menga na salango na tala ki o master nanga o passer na ba moment difficile ba yo bete na kachanda kuna mama bana na ye koto pe mobile déjà kabiente koto pe déjà ba utako bimisa ba video na ye ba sera ngo DVD utako boya abimisi ba video mo boyo bota la Benita ba kiss et inda na ba TikTok ba sera mazala tellement humilié makasi Nathalie ke un moment na mbandane na anniversaire et ça choc n'habité même si vie solo na ba Yolande na ba camarade na Suisse soe bolinga ba ya to fêter na Belgique ici makate ba yakate nde bomona na feta na ba mujakina na feta na ba ya mami bokopolo na feta na ba nani komoni nani ba mama Nicole na feta na ba toi qui suna na mujakina mama Nicole ya mami bokopolo koko nsompo toi qui na sœur mama Consolate papa Etienne toi qui na nani so na ba mi ba je crois que papa Etienne na Evi na ba mbel ka bango bomona tomata limousine tomata na limousine oko supposé poser ma fils ma question na lata elamba pembe na moi miniji pa pembe na baboye wani za anniversaire na mali boso na novembre wala mwana na 4 mois donc anniversaire liboso nazala mama mbala liboso na fête étant que maman na uchobota parce que l'anniversaire nyonso na kana ngamo sa mwana me wani yaki ya liboso na mwana na latela ngo pembe
anniversaire na ingaile kana na Suisse. Merci pour 2 millions de tapotages. Merci la famille. Vous êtes vraiment des amours. Merci pour 2 millions. Donc par là nengina lubani nengina lubaku na makambo yo basi nyonso o evia lala. À part na olongola Solange pour Solange babala na mbila. Malgré ça qui est un mukanda mais bavanda qui quand même. Tant nzambe nda pesa bango mwana te. Soki nzambe pa pesa mona peut-être mais bana 3 ou 4. Po bazwa ki treyo vanda. Donc na olongola Solange basi nyonso o evia lala na vie. Boyoka. Nga Karine Mokondi, je suis pas votre copine. Et quand vous parlez des vies n'enga lala rabino ne me mélange pas. Ne me mélange pas. Nga via bimisa mbonga yo bala nga yo bata mati. Aya bala nga na moment o mokili efinge mobali ya zoba. Oki olinga mwasi mal répété. Olingi mwasi ya libabe. Mwasi ya ba musicien. Aya bala nga yo kanga matoi. D'accord? Na bana nyonso abota. Mwana moko okomoni ya kakikuli. Ya mwana unabota. Kwa za légitime. Donc ce bozo beta ba masolo na ebolala na kabosangisi na mobali na bino evi ngaboko tsanga te ngana madame. Je suis pas dans les ho dans les ha et le bas chic coach à mode chic. Je suis pas dans ça là où vous me mélangez. Il faut bien la telebino robe pour na zongi sabino penza ke tina ndenge boyaka bozo beta masoma fils même ngaso na obeta bosangisi ngonze to abaninga ti bozo zo courage opianga conseil Karine keba na ye dans likamwa opesa mosi babala conseil mokile baby dans likamwa zo bisanga keba na mobali wana bala yo keba na ye azongeli yo po azana eloko te yaya na coin kuna kote bondo ki na flamingo bomone elonginanga nga vandisa bapara ma chérie moto bokenda ne flamingo papa na nga lata veste mama alata super donc ce que vous beta masolo flamingo essayer ya po eklongola kombo nanga moto akoko vanda tanga kombo Karine il faut na debisi bino il faut tout monde elongia maman to ba vidéo na ngiaka na YouTube pour na poto na famille ba vie responsable na poto c'est maman to moto akoko vanda na kiti ayo sola na mambo evi ayo pianga conseil ayo ebisanga ke bato ayo yebisanga te bo continuer yo ka ba critère il faut y la vidéo